mbote na bino balandi ya Congo Esengo TV na ebi que boza ebele kolanda chaîne na bino o epesaka bino ba information ya solo et lelo tozali bongo deuxième jour na biso ya obsèque ya Chico Pululu et puis lelo eza mukolo ya suka o ba okende kotika na malita esika wapi akopema na kimia et na yango bato ebele baye ko rendre ba dernier hommage tomoni bongo eza na ba ministre ya culture et arts ba artiste et comédien ba artiste et musicien bazali ya ndenge na ndenge baye ko rendre ba derniers hommage na ye po akende kopema na esika na ye akopema lelo kuna na cimetière ya Nécropole karande bomoni tozali awa na stade Vélodrome na commune ya Kitambo toko continuer toujours kaka nde tolakaki bino ndenge kaka tobande kosala musala lobi ya kokende kosala ma interview na bandeko oyo baye ko rendre ba derniers hommages na artiste et comédien na biso artiste Pululu et pour na ko rappeler bino to eba que artiste na biso akufaki depuis le 23 décembre 2019 décor na ye ebimaki lobi na morgue ya cinquantenaire lelo nde tokokende kokunda kokende kotika ye na cimetière ya Nécropole entre terre et ciel ngala bino tokende ensemble tokende kosolola na ba fan club ya oba onyoso balingaki Pululu ba onyoso basepelaki na Pululu ba onyoso basepelaki na musala o Pululu abande kosala tokende na ensemble tokende kosolola na bango totuna bango ba question ami ke bazé belé totuna pe bana ya Kitambo tomoni bango bazali awa balingaki pe artiste na bango Pululu baye kolela ensemble na ba artiste et comédien mbote papa mbote maman journaliste oui papa tomoni bino a na stade boye belé kolela ndeko na bino Pululu na ebite be émotion ni bozana ngo komona artiste o bolingaki makasi artiste na bino bosepelaki na ye bomona ye alali bongo na kati ya cercueil émotion ni bozana ngo bon vraiment eza nzela ya mutu nyonso surtout de suite à ngoté mais ce qui est commis déjà est commis azaki trop cher pour na biso bana Kitambo surtout pour na biso ba collègue na yeto bandaka musala nzela moko ah bon yo pose artiste oui ça artiste biso to sala j'ai de mbandaka biso to zaka Pululu zaka Gédéon zaka na biso Abubakar Yondo na putina na biso sai biso lokola izaka na ngo domaine na biso te tutika na biso bon bango ba continuaka ti lelo oyo vraiment ça biso passe mingi surtout encore habilité zaka mba moto yoyi kaka sangaliwa vraiment ça biso passe makasi nzela na ye ezala ya ofungwama Zambe azwa molimo na na kimia OK nzamba azwa molimo na na kimia mais toyoki bana Kitambo bokanela ba artiste et comédien ko baki ba artiste et comédien so ba yebo robeta bango to ebite sko robeta bango pourquoi malheureusement ndeka tozolo baki ba soupçon soki mutakufi ba soupçon ebimaka na makambo nango ebele pona bino bo soupçonner nani pona biso bana Kitambo to betaki sete na makambu oyo ebimi oyo c'est le makambu ya vie de loin ba propos na bino bo soupçonner vie de loin ah oui vie de loin ba propos na ye ezalaki mabe na ba Facebook pona makambu ya Chico soit disant vie de loin alobaki mabe pona Chico que poison oyo ya liaki e utaki e pa ya Chico alors ndenge alakaki mabe yango na pe mabe ekomeli Chico mais ce qui Nzambe akozala po justice za pona mutu nyonso ce qui za vraiment ye alobaki yango ya ninga solo aya Kitambo te parce que mabe zali mais lobi na morgue azalaki aki ko rendre ba dernier hommage na ndeko na ye parce que fidèle loi lobi ye Pululu aza frère na ye vraiment donc azalaki lobi na morgue OK bon morgue eza na Kitambo te bana Kitambo bazana kanda makasi kanda eza pena makasi donc kanda na bino kaka pona vie de loin ah oui c'est là ba propos ebimaki na Facebook oya lobaki pona Chico selon ye poison na ye eza pa Chico alors biso bana Kitambo toyebi maramba poison te ko banda na ba leader nyonso tu ya comédie oyo ba uta na Kitambo ti lelo baza en vie toyeba no tangela ba leader tout na Kitambo baza en vie ezali artiste a liboso ya jeune oyo tomiko kufela na Kitambo ezara Chico Pululu alors marambo oyo ya lobaki yango pe ikokisami alors te betika siete kara na vie de loin siete te betika na vie de loin ce que ezali makambo oyo lobaki salami soit que nek ya nzaba molili wana Nzambe afutai mais na matanga ata likolote po je eza mabe OK jeza mabe pichu mansia oyoki kaka ndenge bana Kitambo balobi en tout cas artiste et comédien vie de loin ata makolote ana Kitambo sokati makolo bakobeta ye bon
Ba téléspectateurs na biso tozo continuer kaka ndenge tolobaki to solola na bana ya kitambo to solola na bandeko na biso o ba ekolela Chico Pululu tozo tambola Pichu Mansia tokota na kati to luka quelques personnes o bakoki pe ko sala ba interview ko lobi to salisa ki pe mingi ba artiste et comédien mais lelo toza beaucoup plus pe na besoin ya kolobisa pe bana kitambo parce que tozo yoka polémique makasi entre Chico Pululu na artiste et comédien vie de loin. Mbote bandeko na ngai mbote mama bokoki ko se présenter botala na caméra na biso papa liaka tonda raté artiste confirmé tolandi ndeko na biso bino mo bomona oloba ko mingi ya te toade ana mawa makasi eloko to wana ngoposa bino mo bomona fierté ya art ndenge ezali tolina ba oba nsaka négligence na mambo etali art foya opusa pembe na biso oza pe na mawa obiso tozana ngonde lelo tolela artiste confirmé le rôle à Pululu Chico artiste ozaki grave bino mo bomona j'espère au mona mais balobi so komi grave au kufa parce que ba artiste o ba okufa bazaka ba o ba sala combo bon c'est normal il faut ça la combo le rôle à Rigo Star papa li dama li atonda raté tant déjà ba kei fierté à monde ozala ya monde pour partout ba hôtel ba o ba kei il y a les personnes ozala ki na mokila linge alongo atiki biso. Bonjour, Tomoni Awa, Tomoni Mike la Duchesse, na Hans Luzolo, baye kolela ndeko na bango, s'il vous plaît Hans. Mais toto sola après. Ah, tolo barasi ko lo baba na bayoka yo. OK, c'est bon, toyoki balobi ba solo la après Tomoni Hans Luzolo na Mike la Duchesse baye kolela oya bango, ndeko na bango. Ndeko na bango Chico Pululu o atika kibiso depuis mikolo eleki tozo continuer toujours musala donc bozo mona ka toza au four et au moulin en tout cas botala kaka ambiance ni ezo régner a na kati ya terrain ya stade Vélodrome a na commune ya Kintambo et na rappeler bino kaka boyoki ba interview ndenge bat balobi en tout cas bana Kintambo penza ba beti c'était balobi en tout cas Charlie vie de loin anyata makolo a na stade en tout cas biso kaka nde totambolaka tosala tout toluka pe Charlie vie de loin to meka solola na ye na masolo o bana Kitambo bazoloba est-ce que aza coupable te donc kaka nde tosepelisa bino biso Congo Esengo TV tokokende koluka vraiment Charlie vie de loin ti et pas na ye même après ba obsèque oyo po toluka to solola na ye po to yeba vérité. Omolelango yo basusu balemba nyoluka ozongisa Sansambe pangusa biso mai na miso yo tozolela mingi yawe pangusa mai na biso toleli mingi tongala Eric maboko mbeli bana volka etingabwa ya biso baba ye petina ngatosho Mama.
Téléspectateurs d'Abisso, il y a comment c'est TV. On a pas la ambiance qui est dorée. Il y a donc Bakbaye, Pensa, Bakobina, Bakbaye, Kolela, le monde d'artistes et comédiens. Donc Basé Bélé, Pensa, Basé Bélé, en tout cas, côté. Le monde y'aura un amateur à Chico, en tout cas, émotion innocente en gros. Perdre Baoba, la vie sont pleine et ça ne pas merci Dodo Congo na Manchester, Babi Dodo Congo Aigle na Manchester. Merci beaucoup aux kaka ambiance ni désolé awa ambiance ni désolé awa artiste bozomona ka bino moko artiste baye na portrait o ezali ya ndeko na bango Chico Fululu. L'artiste pe artiste plasticien, artiste peintre pe baye en tout cas pour la rendre ma dernière hommage un artiste et comédien à Bango Chico Fululu. En tout cas ambiance Olga Mboumi Dango, en tout cas ambiance remet ça à Makasi, ambiance des Amakasi, Prince Toko, ambiance des Amakasi, Toto de la Binokaka, comment est-ce que l'ambiance des autres s'est passée à Nakati à terrain, Nakati à stade Vélodrome, en tout cas vraiment. Bakbaye Kolela, où est allé artiste et la Bango Chico Fululu. Oui, Pichuman, c'est à Totambola, Tota la Kaka, ndenge ambiance. Bana poto bozomona ambiance ndeni nde ezoleka awa donc batu penza baza ebele na niveau moko donc ndeka bozomona se sécurité te nde esiko ezalaki ezala envahi na ndenge moko boye donc tozotambola tozoluka kaka bato de façon ke tosolola na bato na population oyo baye awa baye korendre baderners hommage na Chico Fululu artiste comédien tozokende tokende nanu kote bandeko na biso bavandi tokóma na foule tosolola na bandeko na biso tomoni mama awa azosepela chumasi apusana totuna nanu mama awa mbote mama abona ye koloba aboyine koloba bana kitambo baye kolela oyo eza artiste na bango boyokane bazoloba twana makasi oyoela artiste ya biso monene akufa esa biso mpasi koleli makasi eloko bate yango yakane na lobi papa. Ok, merci beaucoup, merci bana poto, bana Angola, bana Kinshasa, Congo mobimba, bana États-Unis, binomo bozomona comment est-ce que bato bazolela vraiment en tout cas ambiance moko ezo régner awa donc Fululu vraiment azalaki aimé azalaki oyo bato penza balingaki ye
Papa